intelligence ya M23 marche oyo biso tosalaki awa oyo batataki biso bakaze nzokande M23 azalaki wana nikutuna kama bikoma tokomi te tozobundapunda Rwanda na Uganda na Burundi communauté internationale atala nini bazosala makambo na Congo mpo bapinir bango ndenge nini kaka meme gouvernement tozosoutenir mpona intere ya mboka balisusu kopanza biso na bagaz ata epoke yave 3 mois parmi bamoro wana policier moko mpe akufaki eske ezali stratégie ou ezali kaka Rwanda nde omonaki mpe dernièrement abeleli alobi toza na problème na Rwanda te toza na problème nde na Kagame pasi awa ntango basali Kagame libaya tosali ye na intere ya bolingo ya mboka ndeko na ngai ezali teke tozo akompagne Tshilombo mpona intere ya bandeko na biso bavoi na biso wana bato bazosila totie libaya Kagame totie mwa kurushe na ye tozotambola tokoma na limete bekoatake biso koma tomona bango kwa asili bango bazwaka nde en secours na bapolisier bani topikoli bango dans seconde bakimi le président Martin Kolobabi me tozo comprendre te wana bisika Kagame toya siko tosuteni mpona likambo ya Kagame eza nini bo explike biso yango moni ye azali chargé ne na service d'intelligence ya M23 lamuka oye tokoki kokende élection te sans fichier wana tomona epuis élection mpe ekosalema te lamuka oyeba yango ata moto moko ayi koconvaincre yo ozwa mbongo aza nde kodistraire yo na ngonga ya Kabila balelaka mpe bato mosusu mbo yango mpe kadi mabe okazio yango oyo azosala toza ngai na bino awa bokoyoka après 3 jours non après 2 semaines changement bokoyoka badécision mosusu ekobima na la militaire elomba koloba awa na bamakambo mwasi ekobota te sa Martin Fayulu élection mpe kozala yango nomoni etelomba te eloko na ye nasika te bandeko na ngai mpona ya Pascal nalobi discours ya Martin Fayulu ezali une plainte ezali discours te mais esali na plainte mpona makambo ya démocratie oyo ezoleka na Congo na plainte na ye wana abengi bato na Nzambe abengi badiaspora bato na bato na baprio bazali mpona baintervenir na baprio wana baya abengi Sadek atali meme ndeko aza na Brazzaville awaya après 3 jours basango batali abi nonono mpe bozoyoka meme États-Unis alobi nini élection ifezala transparence apese ringi kolobake bitumba ezala te ezala libre transparence nde eloko ozoyoka président azoloba fungola biso nyonso tuta tomona soki afungoli te na mobeko ekomami élection ekosalema ndenge nini toza na problème ya temps osi boyebi ke ata moto alobi na yo loba na ye sans Fayulu élection mpe ekozala te mpona nini parce que c'est l'unique opposant ya République démocratique du Congo fabriqué na Kabila avec Tshilombo parce que moto aganyaki élection ezali ye bango babimisi est-ce que toyokani wana nani aza na question oyo ndeko alingi azwa merci napesi bino courage epuis eloko moko ezali boye tozalaki na plan A sikoyo tokomi na plan B bosunga mpe bacommunicateur biso mpe na biso ngai Patrice naza na baerreur tolobi bafoti te me baerreur parce que faute ezalaka grave biso mpe tokosolola entre biso na biso bana Martin Fayulu liboke moko bana Martin Fayulu liboke moko ekolo moko donc il faut tozala uni
tozali résistant. Il faut que ça ait une résistance. Sinon, on peut concerner aux autres services d'intelligence pour être na kabato bakima. Motozo ya, et le comment côté tango mususu, aya pe qu'on a information parce qu'elle a dit tenu Tobangi. Na kanisi bande kolanga et quartier 3. Tango to sika to sala kibiso surtout na nouvelle élan. Et ça, to fingolaka base wana po kuna makelele kaki to kitiawa et sika nouvelle élan salaki. Na kamataki na bagay wala microphone aki na ngoteme na bana koloba tamo na soloba major atalami 1 mètre na sima na ngai. Dans le cadre du corps, nous ne sommes pas. Mais tout le monde a fait un master. Il y a qu'à approcher et le confirmer bien. Na lobi, na sisi, na tala miso simanzo kande, major afandwa. Entre major, na cadre du corps, na bimi na nepe, na te na ngai malembe, asala ngai erokomboko, dans miso sobaya kawana peut-être, pour sécuriser. Et nous connaissons les bimi kunako. Donc le total, qu'est-ce qui se passe? Donc totikali 4 mois, na 4 mois, donc comme il n'a pas bengi liso likolo ya liso, na ebisi bino, eza na bato baza na intérêt pour na mboka, na bato ba na intérêt pour na mabumu na bango, bato ya intérêt na mabumu na bango, dénoncer na muka oye na suki wana. Kama kama mboka. Wakanaza kusikoni babo na kama itomora. Tomora itomora. Tomora. Awani na tomori boko wana. Kwa roba no das ko kutana bebe. Ana das ko kutana bebe na yo. Ati ayambike operation na bisa kala kabeta yamba. Kala ka kutana yo kenda nunga sana robi ke yake na kutana la maya. Oni to das ko na la. Kala ka yo. Ana ya marko payo moyo. Nani makozi. Nani makozi. Ezali kama mabe. Ezali kama mabe. Mikolo yo tango toza kotambolaka kokosa na mabele te. Kamata mabele yango ya kotuma libanda. Bimisa molo. Lobo mabele. Tosendaki yo te. Nzambe ni moto apesaki ezalekala biso. Lokolo nzambe moto apesaki. Bitumba ya Kongo tokotika wata moke. Kino mabele oyo tokotuza solution na wabato bake. Lamuka netombolaka. Nayaki moninga na nga uti koloba. Mwasi moko te abotaka mwana sa moba. Tofana litoi. Eza na mwasi te akobota mwana kozanga moa. Boni na Kongo tolingi tomona mwasi abota mwana sa mobali. Yamukoye. Probleme tosalebeli awa. Eza likambo ya mapele. Tolobi na bato gouvernement miyodi. Tozotinda yo tina na maloba. Yamukoye. Mikolo oyo koya. Monsieur Chilombo Kwan. Totinda yo maloba. Bango eza yate. Bango batoto na moko bakima. Yamanguan. Yamukoye. Natinda yo maloba. Monsieur Chilombo. Yo moto bani moko te. Bilome mibali basenga pardon na tata mboka oyo. Tolobi kopanda lelo. Tolobi kadema avec quelques partis politiques. Ake clôturer que pour la candidature na niveau ya législatif. Toyebisi monsieur Kadima wana etali yo na entraîneur yo monsieur Chilombo. Tolobi na Congo soki mboka etamboli malamu te, soki fichier électoral wana esalami malamu te, soki bunagana bazwi bakarte électeur te, soki Mambasa, Masisi, Rutshuru, Kishishe, Kiwanja, Ramogambo, Nyiragongo bazwi bakarte électeur te, élection na Congo ekosalama tozoyebisa Congolais Congo yango tolokaki yango mikolo tolonake ejour Congo koloba mabele koloba
esika makoboba ekobanda marche oyo tokopesa ngo bila mokanda te tokopesa motu no moko mokanda te po eza likambo ya mabe na yango mpona kongo biso na madokola soki tozalaka bato lokosa mbongo soki tozalaka na posa pouvoir tolingaki tondima kodepose bakandati toboma badepute tokoma baministre tobongisaki na biso me lokola bapesa biso charge ya kongo fali nalobi jamais nakotika kongo na nze nakokomisa kongo ntina destination ndenge mondenge nzambe abimisaka israel na egypte akomisa yango na terre promise batobo te nasisi kola formation lobi mesedeni kadima asali clore mpona depo ya candidature na niveau ya législative eloko epesi pasi na kati ya clôture na ye parti au pouvoir oyo tobengaka idps bato ebele bayebaka te définition ya idps définition ya idps ezali union pour la dictature na mokala tambelaka namokoye aloba idps elakisi union de dictature namokoye voilà nayango ye moko idps adepose candidature te fdc bato kobo adepose candidature te msashaki ebemba adepose candidature te ilsaftar kamere adepose candidature te acp ya jacqueline ngobila adepose candidature totali bango lokola bazokende élection badepose candidature te na raison nini okana malamu namokohoye monsieur Tshilombo ayebaki malamu mpe akozala na incapacité ya koorganize maponano yango omoni akomi kobalasa totuni bango soki asola élection eza malamu mpona nini mobali na bango na tindakati aboya kozwa kaka électeur parceke moto akozala mote ezali moto apesaki pouvoir botobo te me moto apesaki pouvoir mobali ye na tindakati aboyi kozwa bakarte électeur aboyi kokende makambo élection seke bayebi makambo baza kosala na kati ya kongo yango te te soki totongoli misu te le pays va le pays ezokende mboka ekabwani na mboka netobelaka lelo boye boyokaki monsieur Tshilombo Antoine ake kosollicite communauté internationale na mboka oye nakokende kuna aye koloba nini toza pene te mpona maponami esengeli na biso tokende transition ya etris te tolobi Tshilombo eza libo na transition ya etris te wana Tshilombo alobi ye atikala kaka na position na ye atake président de la république vice président na kote opposition akoma tokotoni mesetio moza libo fayulu arépondre ye nakoki jamais kozala kide na moto aganaki élection te namokoye namoka natambelaka biso na kati ya SID ya président ye mato fayulu totamboli na programme tozalaka na projet de société oyo marke oyo asalaki soki akomi président akozala nini tobengaka yango manifeste kisangani yangoye yangoye donc oyo makambo nyonso ya gérance ya mboka pendant 5 ans ezali awa soki botuni baparti nyonso moto asala peko oyo ata moko azali na ye c'est-à-dire ils ne sont pas préparés moto kokoma président de la république foyeba ntango na kokoma président mbona liboso na kosala nini mbona mibale na kosala nini ti mokolo mande ekosila me oyo tozomona lelo yango bakomi ntango bitambola omoni moto azi pouvoir azokende ba premier ministre ya koluka
kaka bongo baloka société civile ata na baconfession religieuse bapona bato mibale moko azala président ya transition moko azala président au conseil opposition na pouvoir bakikalakala lokola baobservateur babongisa seni babongisa cour constitutionnel babongisa balo électoral bapesa peuple carte électorale malamu après tomona peuple na élection namokoye namoka retombelaka oyebi biso pourquoi toyebi ke tozokende baélection te totali liboso souffrance ya peuple congolais wana kongokoye nous avons regardé la misère de nos compatriotes peuple ezonyokama tola chaque jour ezokite ezomata biloko koli ekomi pasi mai ekomela koluka kura ezalaka te me tozalaka na bakura moko eleki bapays ebele du monde namokaye namoka etombelaka na yango biso toyebisi mokili mobima boye cilombo na moto nayekadima affaire poirale barwande tomobanda nous sommes devant les caméras oyo monde entier bazolanda biso on peut pas cacher des choses parce que mboka na biso ezokende mabe nous sommes là pour dénoncer otomate kobondima te kandima apesi barwande bakatele te toyebisi kandima opesi biso montant toza na posa obimisa biso fiche nyonso ezonga na bino nango otomate moto na moto te ozala komona ye lamoka netombelaka sidemoi lamoka netombelaka toyebisi bamoke moto na moto ake kotala kombo na ye kuna soki ezali kadima koki kosala yango te kadima akokandre te alole bana ya seka lamoka oye peuple congolais oye peuple congolais oye eyetokete obamiyika mbongwe bamiyika mbongwe satona desorde obamiyika mbongwe bamiyika mbongwe satona desorde mbula oyo balinga te tokobo mbula oyo balinga te tokobo tala bainocent de bato alors bana mboka tozala konsantre awa biso toyebi boye na mboka etombelaka biso toyebi boye kadima azwi bakombo bato bakufa akoti bakombo na bango na kati ya fishi wana azwi bana minere apesi bango bakarte électeur azwi baétranger apesi bango bakarte électeur nyonso wana mpona kofacilite balkanisation na kati ya mboka toyebisi bango clair toponse bango avant ya kokende élection bafiche wana ezonga na babiro moto nyonso azwaki karte électeur akendaka komona eloko ezasika te na 2006 bino bato bokendaki élection parce que na 2006 biso tozalaki na baminere namokoye bato bakendaki élection na 2006 kabila asala yango basali bakarte électeur na polinaire malumalu bafiche na babiro moto na moto azokendaka komona na ye na 2011 toye kokende baélection ezaki ndenge moko na 2010 ndenge moko na 2023 makambo echange tolanda tobomona ke mese kilombo aprepare boucherie na makambo etali élection ezalaka na 3 chaine osungaka élection po ekende me na 3 chaine wana mese kilombo atekaka bato ekili na ye na 3 chaine wana chaine ya liboso ezalaka seni na cour constitutionnel kilombo akamati président seni kasaye président cour constitutionnel mpe kasaye soki tolungwa na seni na cour constitutionnel toyaka na deuxième chaine oyo ezalaka financement na financement tozalaka na banque tozalaka na ministère ya finance na banque ti omote kasaye na finance mpe ti omote kasaye soki tolungwa wana toyaka na 3e étape ezalaka ministère ya affaires intérieure na ministère ya justice na kati ya bato wana na justice omote kasaye na affaires intérieure
moko bato wana prépare bango mpona fraude électorale tolobi na bango élection ya moyebi tokokende te nalingi tobetela bana cuku maboko makasi tobetela bana cuku maboko baza mibale tobetela bana cuku maboko tobetela maboko yangokabe tobelaka bana cuku bamoni depute babete bibo bibotu na cuku bakwesaki mibeko depute moko te ake kodepose kandidati me depute wana alango masanga azwi kandidati alingaki etikango bana cuku batetelemele na nzela barekipere ye baniatie bibotu makila etangana te saninge tozotinda badepute baloba tozotinda badepute baloba na mabele na biso acango kopanda lelo ti mokolo makambo ekobonga tokomona présence ya depute awa te badepute oyo bazoketika bakandidati baza depute ya peuple te bazotala mabongo na ba ndenge moninga na otoloba bato bayaka na slogan le peuple d'abord lelo ekoma le ventre da sikoyo moto wana koyebisa ngai asala biso nini tolobi na ntango depute akota makolo te alors le 29 juin président Eli Martin Fayulu na biso bakongomani makolo bazala na nzela okoya bakolo bazala na nzela tozo aplike sikoyo article 64 ya constitution batoko te bana mboka bango baza libanda tosi okazia kolanda biso mikolo toyokanaki esi ekoki nabeleli bino bana poto oyebisaki nga foko aplike baarticle 64 fotokena changement populaire eloko bolobaki yango oyo toboyi élection awa tosengi siko komba balabala ntango ya bino mpe akoplike ekoki batoko te wana kongo kobanda lelo tambolaka lokola mobali batoko te soki osambelaka nzambe ntungu sambela soki osambelaka bota sambela soki osambelaka bitoko sambela soki osambelaka kobolongo kosa sambela parceke samedi tolobi basala ya mibale bolandi ndeko Denis Sassou akei kosala accord na Rwanda na Paul Kagame monsieur Sami foto ezala banaliste foto ezala vraimen bato baza kopanza na mosika Congo Braza ezalaka na mabele te ezalaka na esika te oyo Congo Braza akoki kodese barwandais mais Sassou Nguesso akosali ke mwasi na ye aza congolaise nakoboye ye moko naka te nazika mwasi na ye mwasi ya Denis Sassou aza moto mai ndondo nakoka etombela po seke bana Denis Sassou baza ba 50 bacongolais 50 bazaïrois mais Sassou asali eloko moko ezalaka te na intermédiaire ya monsieur Chilombo ntango Martin Fayulu okoloba peuple bafongola miso mboka ezokenda kokabwana bato bamonaki fala basala bashe awa lelo bilembo ekomi komonana boyebi ke na ngambo ya Congo central eza na territoire moko lelo boye batie babone balongoli yango na Congo central ekomi mabele ya babrasabiloa territoire wana babengi yango Luozi lelo na Congo na Congo central eza sous parmi mabele ya Congo central te ekomi sous occupation ya Congo Braza mais nake mosika namoni le même Congo Braza eye kota babona na kati ya Congo République wakati Congo ate kosini akoro na balawande epi akoro wana basali Rwanda kota na Congo Braza sans billet sans passeport sans visa akota akoro moto nyonso ezali kolakisa keno azokota neti moto awuti kinkole azokende lime te nyonso wana baza awa nyonso wana bakoya awa sosi na bango ezali babalkanize Congo
nasepeli na député moko ya SID mwana mobali wana tobeta yesu maboko makasi tobeta maboko makasi lamuka netombelaka mwana mobali yango kombo na ye monsieur l'honorable Jean-Baptiste Kasekwa wana elongo loba mobali atikali constant na etamba na ye akendaki na Goma abengisi bana ya Goma abengisi bana Ituri abengisi bana Masisi abengisi bana Uvira abengisi bamboka wana nyonso alobi na bango élection ezali préparons-nous en conséquence. Mais qu'est-ce que les compatriotes l'air est tellement grave Chilombo soki olingi komona mitakala bamama nakolona komona ya d'ailleurs nde nakotambola na kiloko nakokoye nakotambola tolo libanda okoya oya na yango biso toli boye toyoki na ngambo ya bai katolike nakokoye na ngambo ya bai katolike balali pongi te na ngambo ya bai katolike balali pongi te na ye kolobela likambo ya liwa ya kondo Sheribert Bokende lamuka netobelaka omoni bato ya mayele ndenge bakokufa bato ya mayele ndenge bakowa nyonso wana mpona kopundela mboka te nyonso wana mpona koluka baintere na bango bakomi koboma bato bakotelemela bango bakomi koboma bato bakomona keno aza na mayele mpona avenir ya mboka bakomi koboma bato bakomona ke lamuka netombelaka chose grave ya komona un ancien ministre député en fonction bainvite ye na cour constitutionnelle alimwe liboso ya ndako ya mibeko ya mboka na biso namukoye aye kolimwa liboso ya ndako basandiselaka bato cour constitutionnelle premier justice ya repris démocratique du Congo moto alima wana bapays nyonso bamoni ke Congo akomi pays weseli namukoye nasepeli na message ya ndeko oyo azaka ancien ministre ya monsieur Chilombo na kombo ya Didier Chimanga esi Tshisekedi olobeli bakasaye problème na gérance ya mabe oyo kasaye akokoma esclave na bajola pe tolobi na monsieur Didier kasaye akokoma esclave te mpo kasaye aza na kati ya mboka na likambo oyo eza likambo ya kasaye te eza likambo ya Chilombo na bato na ye oyo bazasala matutama mabe biso na sanza oyo tokokota tozotambola tous les 26 provinces yamoka natambelaka tozotambola tous les 26 provinces na mokonzi ya mboka Martin Fayulu tokokota na baprovince nyonso mpona komotive peuple na article 64 ndeko bato ya na mboka ya Matisal basénégalais baleki biso leloko te okoko te basénégalais baleki biso leloko te mais Sénégal atolemata mbote ndeko Kabuya mais mwana mboka j'espère tolobaki makambo mpe tobanda koloba ngo tolobaki tokoki kokende baélection aveuglement te omoni makambo etali maponami seni ezali microscope oyo eza kolakisa bisika maladi ya mboka ezali mais na ntango bino bokozwa munganga oyo azotala maladi ya motu atanga klase ya koyeba maladi ya motu te bino botie wana seke elakisike botie motu wana mpo aboma milimo ya bato yango biso tolobi boye tokokende maponami te soki fichier oyo eza audité te soki fichier oyo ezali fiable te tolobaki na monsieur Kadima soki ya solo azali mutu oyo aza au centre mpona likambo etali mboka alakisa bonsomi ya fichier électoral mpe tolobaki na ye akamata baliste ya bato apesaki bakarte électeur
azongi sango na ba bureau mutu na mutu ake kota la kombo na ye ceux qui est solo il y a pas de problème toke na élection ceux qui est solo te on va recommencer musala à zéro pour na kopesa ba yi Congo ba carte électorale malamu mais le kola yoka ki bisoté pour comprendre que non ils ont préparé une fraude au profit de monsieur Tshilombo, raison pour laquelle nous en tant que Congolais nous nous sommes dit non, on n'ira pas aux élections avec une équipe qui a déjà préparé la tricherie pour un individu. Raison pour laquelle nous nous sommes tenus debout pour nous ce peuple que les 29 Oyo, Bissoto Zana Balabala, pour nous la motivation, il y a l'article 64 de la Constitution. Au lobby boyé, peuple Ali Nampifo, il y a côté le Mela et tout le kato Moutou, Oyo Azako Kamamboka, Nandenge na ye. Yangonde pesi biso nzela le 29 Oyo, Tokozana Balabala, pour nous appliquer yango. Yami bale mwana mboka. Oyebi malamu ke kadima kokota na ye bitumba ebundama. Pona kokota kadima makila etanga na mboka oyo. Pona kokota kadima batusi bawa bakota mabele. Tolobaki yango bango batiela kibiso tembe. Ndeko na ngai na ndimi teke ndengo telemi wana okokoza na carte électeur na ndako na yo. Na ndimi yango te. Kadima pesi biso ba carte électeur 3 mois ba carte électeur ezali souté. Yebisangai après l'élection peuple a kotambola ndenge nini parce que carte d'identité et carte d'électeur ezali identité na biso mais na moni susu kiliboma ya makasi na moni susu donc kozanga mayele disons monsieur Tshilombo akei kozwa carte d'identité et puis apesi nzela ba kongomani bazo ba carte d'identité mais mutu aboye to benga nani mutu aboye yebisangai to benga ye nani oh le lot pour la carte d'identité, la première des choses que le gouvernement doit faire, c'est de faire recenser la population. Beaucoup de recensement, il y a au Congo, nous avons combien d'habitants? Dans 4 habitants, il y a combien de Congolais, il y a combien d'étrangers? C'est à partir de là qu'on peut savoir ce éclaircissement. Il y a un qui s'appelle Azwa carte d'identité. Mais nous avons des Rwandais, nous avons des Ougandais, nous avons des Brazzavillois, nous avons des Angolais. Donc, les pays sont ezali awa. Et puis, les pays ont un profit, il y a balkanisation. Il y a opération lancement, il y a carte d'identité. C'est qu'on peut s'inzéler là, il y a carte électeur pour que l'objet les mêmes batouana au monde congolais, azowe la Congo. Au monde congolais, azowe la mabele. Parce que ndeko kabuya, ndenge ozananga itoza ba congolais. Tokowe la mabele à Congo pour to komisa woli susu nini. Mais ce que moni congolais a bengami congolais, a kowe la mabele c'est kaza congolais andam. Yango biso to lobi to biloko wana to kondima yango te. Yamisa to mwana mboka. Tala batuerie ndenge eza koleka na mboka na biso. J'espère que la mingi te awa na yo nde toza awa ozoka likambo ya ba kidnapping ndenge ozoleka na kati ya mboka. Mais okomona ke aventure moko ezoleka na gouvernement na biso. Soki makambo o ezalaka ya solo et que gouvernement yebi makambo te mwana mboka. Tango bazokanga batu wana. La première des choses on doit faire ya kotuna bango mutu atindaka bango kombo na ye nani parce que batu na tango bakozwa barien ya batu bazoketekela mutu bazotekela wana azali faut ba kombo na ye après batangela biso ba kombo ba docteur oyo bazosalaka batu ba test après lokola biloko wana eteka makalibanda tokita na DGM na aéroport totuna bango biloko wana ebimaka ndenge nini omoni ke biloko wana nyonso batuni bango te soit disant so bakabaka so kabaka so nani ebele bakimi na prison mais yebisanga nam muto bino bokangi na motif moko eza condamnable motif moko o eza tombe yango aza condamné à mort mais mutu wana akimi alimo na prison par quelle magie to comprendre que eza bavanti na bango yango tozo benga peuple azala na vigilant tozo benga peuple congolais azala vraiment osagé azala prêt parce que l'heure est tellement grave. Nous sommes là pour appliquer article 64. Tolobi article 64 ou rien. Toboyi élection. Pour na sa batu mokili mobima ke non, tozaka wana pour na profit ya mbongo te, tozaka wana mboka. Moi je suis un jeune garçon. Na jeune garçon, j'ai 30 ans d'âge. Mais ndena za boye na koki pe kozana posa mbongo. Na keyi na sali musala na zumbongo. Mais tolobi nous allons suivre le président Louis Martin Fayulu jusqu'au bout parce que vision na ye
ezande solution mboka toyebi que vision na ye ezali sikoyo préparation na biso parce que lobby Martin Fayulu kozala te biso bato ko remplacer ye soki a former biso nde ako former biso akolakisa biso nzela ya kotambusa mboka okomona ke bambula o biso pe tokoma na bisika wana tokozala na pepete tokozala na mirimination te tokozala na bagitation te pona kokama mboka on doit gérer le pays comme il se doit yango to lancer message bana Congo bana mboka bana France bana Belgique bana Angleterre bana Canada bana États-Unis bana Afrique du Sud bana Angola bino banso bisika bozali mikolo to sinya kipoto banda etumba ekoki maboko na bino ekopesa biso force yaya bobenga biso toza wana nous sommes au terrain nous sommes dans la rue nous nous préparons pour l'avenir de notre pays nabi ke bino boza musika ekozala moi passe pobo kita awa mais présence na bino ekozala penza nécessaire présence na bino ekozala nécessaire physiquement te mais soki ba financement na bino et motiver biso wana nde makasi yango wana to sengi na bino liboko na bino efungwama liboko na bino ekende epesa biso makasi pour que to meka kolonga etumba oyo mboka eza kokende mabe ya suka pona silisa na pesi ba inyo sombote na pesi mama oseya pe bisika zali aza maladi vraiment mama nzamba sunga yo nzamba peso makasi pona ba oba kozali ba kwa ko benga biso numéro yango wana to kopesa bino ezali 00243 89 87 90 213 00243 89 87 90 213 wana eza numéro na biso soki bobengi biso à tout à l'heure bokozwa biso pona kopesa pe makanisi ya boye mbala mususu ekozala ekopesa na occasion te mais na téléphone soki to bengani to kopesa na pe makanisi parce que samedi oyo ekozala bafwa bachal toza vraiment déterminé toza déterminé to wana posa pe to kota to wana posa to kota soki na bike to wana posa to kota to wana posa to kota to wana posa to kota pe na wana parce que buzo beleke belé to la sabango ke no Congo eza biso matondo mwana mboka papa problème eza baloba biloba obiso tobangi ko déposer ba candidature tolakisa bango mboko eza biso sans biso élection eza te toboko déposer candidature mpona muyibi eza na kati bayibaka batiaka loboko na poche azobambala mbala deux fois te bayibaki première fois totikaki sans biso élection eza te oyo kotia teti kadima soki na ndeko neti lomo oyo otia teti nga part na nga nasobe déjà des bidons carburant tomemisko article 64 yango tobandi so baza mibali baya basalaka élection soki esalama esuka na limité sa biso élection eza te nga sombe déjà des bidons carburant so naza makasi te na opesa ba mibali 1000 francs na ba bureau de centre na biso kuna place toza tokobomanaka na bango élection eza te sans fichier électoral fo bayoka o biso toloba so batie mutu teti badon tobomana nde a makasi article 64 yango oyo ebandi tozobundela mboka élection eza te so balingi ezala élection fo ezala transparent osali ozwi tosenyi ozwi te mais so botie teti nga so met déjà des bidons carburant na olia 500 000 alikele na obakisa ata ekoma ata 8 comme ça donc tobandaka guerre ngomba monde toi po biso ba basi tokoti politique po passer l'équipe makasi na mboka bosa eloko eza transparent to déposer na biso candidature te mais to lakisa bino mboko eza ya biso boroyoka oyo biso boloba. Oui, message na ngai eza boye ngai kombo na ngai kakesa juresse na uta kikwiti lobi pe kuti nazo zonga kikwiti biso to bunda po na makambo ya président Eli Martin Fayulu na kikwiti kiti o to tombola ye na kikwiti ebima na télé na biso na ndenge bayiba biso pouvoir na kamwaka na lelo pe na ye na Kinshasa makambo nazo kuta na yango awa nazo mona peke pouvoir o bayiba ki conséquence nango yango tozo mona lelo mboke komi divisé par deux partout babitumba ya kwa muntu awa ezali awa na kati ya Kinshasa po kwa muntu eza na Kinshasa ezo sila te koto biso tozolela bana Congo tozolela ma miso ezo kita chaque jour mais bazo benga manifestation ya francophonie na mboka oyo eza na bibembe ekosala biso nini batu bazobunga bare ya batu
pe kosala mutu opération c'est le docteur po ba mona rein ça la combien des heures 6 heures du temps selon ndenge docteur ayebisa kinga ba o bazo pasola batu wana bazo zwa ba re wana baza ba docteur ou bien banani yango bazo yebana te ngai na bunda bitumba pona président Fayulu na kota boloko message na ngai musu na kota boloko na Equity pona président Fayulu to tumba ba transco biso pona président Fayulu na kota boloko nazo atali sungi ata moko te na comprenant que oui ba ibi biso pouvoir yango toza émotionné biso nyonso mais na Equity pe tozo bunda kaka nyonso ezoleka awa na Kinshasa biso pe na Equity toza na ko bunda yango tokolonga yango pona président Eli Oto Vota o bayiba biso pouvoir kombo na ngai Jires Kakesa na fandi na Kingasani kakawa mais lobby to lobby kula nazo songa na ngana Equity message na yakina tika pona bana Equity nyonso pona bana Congo nyonso pona biso nyonso batu o bayiba pouvoir tozalaka na kanda mesila te ezali kambo mabele tuko toko simba mabele o toko panzango ya biso eza ya biso message na nga yango wana na tiki po na population bon na pesa na mbote na bana ya Congo nyonso mbote mingi na président na ngai Eli Martin Fayulu Madidi ngai yo le petit Fayulu président na sepeli mingi nazali cadre ya SID na uti juste na mukoso kota la base na ngai na yebi ke na travailler na professeur quoi o yebi malam na uti kosa la tournée na ngai pour na ko implanter SID ba place o ezalaki te na ba fefo ba mboka président batini yo mbote mingi balobi bitumba oza ko bunda bango pe bazali juste na simana yo bazo bengo toujours le président Eli ozali bwania ya mboka mobimba ozali bwania ya mboka mobimba Afrique mobimba za na posa na yo monde entier na posa na yo okozala lokola ba oyo baleka kala président yo babengaka yo ozali président oyo ozaka toujours soki olobi likambo ozongaka nsima te ozaka gauche te ozaka droite te bana mokoso bana ya feshi bana ya Kikwiti bana ya gungu bapesi yo mbote na tamboli tourne na ngai kote nyonso président alors pona élection tondaki yango na radio Top Congo oyo nyonso salamaki na kata Kinshasa oboyaki na ndenge ozalaka ferme na ndenge oboyaki ke élection ezali te pona seni tobundaki awa makasi tokendaki na seni babetaki biso bagaz oyo salamaki poke élection esala mabe souci mo ezali ke nini eke batrike élection pona kombo oyo ezalaki na 2018 ke non président Eli Martin Fayulu kombo wana ebunga yo lokola ozalaki na décision wana ferme boyaki ke non élection esala mate tokosala pe yango te kuna pe kote na uti balobi bazaka toujours na décision na bino oyo boselaki wana ba na décision wana yango message ko pesa pona bana nyonso ya Congo voilà na sisi Gilendungi Mwangisa oyo ezali cadre ya SID